la chaîne qui vous édifie. Bien, mais là, va témoigner chez Benanga Maman Bibi. Moi, si Pamba. Bien, mais 15 ans passé, 10 ans passé, au talangatin. Mais le bateau a comme côté à l'angai. Pas comme il benga ngai. Pas comme il sola nangai. Azapene lo qu'on a dimika pambola yo. Pour nous avoir une présence ensemble. Présence ensemble est bien aimé. Et pesaka identité au nzamba bongisa pona yo. Oso expliquer bateau. Est-ce que bateau na bayoka ensemble le kolai? Oso que ne kolai la bateau. Elle me dit baza païen. Bata mokili bako iko boya yo mena présence ensemble mokili ko. Kontima yo batu nyonso bako boya yo bake mopanzi mais yo zalaka na présence nzambe batu ba luka yo présence nzambe ko fungolo ba kopo na mokili bako ko pesa yo te do mona na kata ba famille oyo ba boyela bango mabala na kata présence nzambe bake ko bala yo na batata mwasi mkobaso ozombonga libala bango bazoka ndenge nini babali poza ki na présence nzambe ndenge nini ya boti bako kango zo na stérilité à 2 ans 3 ans 4 ans na présence nzambe bele nzambe opeso mwana na bando ki famille ba ko kama bindeni ya boti bien mes présence nzambe fungola ka banzela bien aimé et pesa ka mutu vala biso ba mama dodo basi pamba ba lesheki o mutu ko pesa biso confiance te mais na présence nzambe le to ko ba liboso bato bien mes présence nzambe ko fandi so na bisika o mokile boya famille na yo baso kamwa ndenge nino komi esika poza ki na présence nzambe bien mes présence nzambe ko fungolela o bien aimé. Et qu'on vende sur un bateau, basé à un niveau, qu'on vend na banque, mais là, Yesu Masia, yo vend la main. Et ça, un bateau, ça petite fête assez. Mais la personne n'a pas qu'on vend sur un bateau, va licencier. Présence sans âme. Bible le bien abisso que mon pépé aki. Mais mon pépé on est quoi ça problème aux alentours siko. Mon pépé on est pas problème que les qui là au 2 ans 3 ans. Mon pépé on est ma kambu mo que les qui là bon moina yo. Mais mon na ndenge nzamba kalima mon pépé wana. Oyo penzamba ko kalme oyo penzamba ko pesa kimia oyo penzamba ko bunde be me ko perdre espoir te lokolo moni makambo ngo eza makasi otakaka na présence nzambe la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom na bandi minyo sotu ya EHP Media, shalom na bana nzambe nyo sotu o bandi makaïs masia mokontu big semna to nzambe ya pambola yo, shalom na bana nzambe ni sotu baza désespéré, bazo mona que vraiment 2022 ezane moko mimi ba problème ebina to kana eko episo ezala makasi, shalom na bandi minyo sotu oyo Yesu akufa pona bango abundela bango bitumba bamona na misu na biso shalom esiko zali sans plus tarder to kumbi metu na biso papa to pambolo to kumbi so nzambe malam tutiki moma kitoko na maboko no Saint Esprit zala kat na biso o to kolobe ute pai na yo oya yo te za mosika fongo na likolo poto tatola yo nzambo asepesa ka baduza yo sepesa mitema na biso poto ba koza ndambi tikate maloba oyo eza bénédiction pona moko na kombo na Yesu Masia amen. Amen, amen. Le lot, nous avons son cœur de partager la thème kitoko dans sa présence. Bien aimé, cause en a katikati en présence en Zambé, Zamba c'est la kapsu makamba kokam. Na kata biloko ezalaka te na vino ekoko makana kata présence en Zambé. Ba loi, ba réclamation, ba bitumba ekoko ya kaka na kata présence en Zambé. Maladie, ata baloba maladie eza incurable, okobika na ngoka na kata présence en Zambé. Baloba yoko balate, baloba yoko zuate, baloba yoko salate, na kata présence en Zambé possibilité zali. Ya onka na eka to bondelanga na yo na kata mateya o moko na moka comprendre que Yesu Masia azan Zambé to fungoli bible na biso na Matthieu 28:24. Tozotanga na kombo na Yesu. Voici s'éleva sur la mer une grande tempête que les barques étaient couvertes par les flots et lui dormait. Les disciples s'étant approchés et réveillés et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, les gens de peu de foi? Alors il s'éleva et menaçant les vents et la mer, il a eu une grande calme. Na tosuki kana 26 wana. Bible zolo bana biso ke Yesu abana kotambola na barke na bayekoli na ye. Alors na kati na kotambola na Yesu mupepe yaki na kata mupepe wana Bible zolo bana biso ke Yesu alalaki. Ezana bato ebele asambelaka, abondelaka, apesaka bofrande, alukaka nzambe, asalaka bolam.
mais na kata vie na ye azokutana kaka na ba tempête. Ezana bana nzambe ebele aboya makambo ebele na vie na ye. Atia ba discipline mais azo vivre ba tempête na kati na bomoi na ye. Bien aimé batalo lengo na ndenga na sora bango na après-midi. Bien aimé zaka na kata présence ensemble. Na kati ya présence ensemble okolongola ba loi pe ba réclamation. Bible lobi na biso ke yiso bande ko tambola na bayeko. Na kata ko tambola na bien aimé mon pepe yaki. Na kata mon pepe yaki parce que yeso la ki asanda ko sentir mon pepe bien aimé asanta ki yango. Bien aimé nzamba mona ka bitumboza nango. Nzamba mona ka ba problème aux autres traverser. Azo mona ba humiliation zo kutana nango. Azo mona ba problème aux autres telemela yo. Mais Bible lobi na biso ke yeso alalaki. Kolala yeso ni ko bateke réponse exacte. Kolala yeso ni ko bateke yo bakolonga yo. Kolala yeso ni ko bateke bien aimé bango bakolonga yo. Kolala yeso ko bateke maloba na bango ndeko kokisama na vie na yo. Kolala ya yeso ni ko bateke ba projet na bango ekokokisama. Bible lobi na biso ke yesu alalaki ba ye ko liba ke ko la musa ye bien aimé la musa yesu na ba prière la musa yesu na ba offrande la musa yesu na vie sanctification la musa yesu na batiti da malamu liboso na nzambe la musa yesu ko vanda na présence na ye bien aimé présence sans âme et fungula ka obstacle au mona mutu muso asambeli akoti prière moko makasi na bato ba bossa na ye bakobenga ye. Au moins un dossier moko il fallait ba signer na kata présence sans âme batu ba bengi ya ko so dossier no ba signer likambo moko bazela 2 ans 3 ans mais na kata présence sans âme efungwani likambo moko bazela tango molai nzamba ko selo justice na kata présence sans âme bien mais présence sans âme efungula ka banzelo ezala kate koma na bomo ina ba ko liba ke bala musi yesu tango bala musi yesu ala muki aisi bango pourquoi bozana kondima muki. Bien aimé yo mona ndenge nzamba bundela yo o mona ndenge traverser ba bitbala lolenge na lolenge bitumba ozo bundela bitumba lo teza bitumba bo mwana na bo mwana na okuta na ba réalité na aja ba 12 okuta na ba réalité na 25 okuta na ba réalité bien mais ça ba muso vivre on a présent et lelo mais là la muka ozo la muka na Yesu Masi bien mais nzamba tikio teza ka na présence en nzamba la présence en nzamba fungula présence en nzamba futa ka bien aimé. Bébé bata mokili bako iko boya yo mena présence nzambe mokili ko ekonzima yo bato nyonso bako boya yo bake mopanzi mais yo zalaka na présence nzambe bato ba oluka yo présence nzambe ko fungolo ba kopo na mokili bako ko pesa yo te do mona na kata ba famille oyo ba boyela bango mabala na kata présence nzambe bake ko bala yo na batata mwasi mko bazo zombunga libala bango bazo kama ndenge nini babali poza ki na présence nzambe ndenge nini aboti bako kango yo za stérilité 2 ans 3 ans 4 ans na présence nzambe bele nzamba opeso mwana na bandoki ya famille bako kama bindeni ya boti bien mais présence nzambe fungula ka banzela benemi et pesa ka mutu valeur biso ba mama dodo basi pamba ba lesheki o mutu ko pesa biso confiance te mais na présence nzambe le to komi ko bali boso abato bien mais présence nzambe ko fandi so na bisika o mokile boya famille na yo bazo kamwa ndenge nino komi esika poza ki na présence sans âme bien mais présence nzambe ko fungolela o bien-aimé et ko vandi so na bato o bazata na niveau ko vanda na bango bela Yesu Masi yo vandi na bango eza bato mbasa betite fait assez mais na présence nzambe ko vandi na bato ba licencié présence sans âme Bible lobi na biso ke mu pepe yaki bien mais mu pepe na ko sa problème ozana ngo siko mon pépé n'est pas problème moko elekela au 2 ans 3 ans mon pépé n'est pas makambo moko elekela bo moina yo mais mona ndenge nzamba kalima mon pépé wana oyo nzamba ko kalima o nzamba ko pesa kimia o nzamba ko bunde be me ko perdre espoir te lokolo moni makambo ngo eza makasi otakaka na présence nzambe présence nzambe eko bundelo bitumba oyo bato bakota ki réunion mabe pona yo nzamba pandi bango koza présence nzambe. Présence nzambe kotia confusion na bato bazo zele chèque na yo. Présence nzambe eko ko longola humiliation au monde éternel bezo linge kotisa yo. Présence nzambe eko peso valeur yango moni Bible lobi ba fingo moyime ba kuto na ngote. Lokwa na kata makambu wana motema no solo bakoza innocent yo za na présence nzambe ya ko justifier. Bien mais naza ba témoignage be nanga mama dodo. Moi si pamba. Bien mais 15 ans passé nanga, 10 ans passé nanga, otala ngatin. Mais le bato bakomi kotala ngai. Bakomi ko benga ngai.
bakomi ko solola na ngai aza pe ne loko na ndimika pambola yo pona zaki na présence nzambe. Présence nzambe bien aimé et pesaka identité o nzamba bongisa pona yo. Ozo expliquer bato est-ce que bato na bayoka nzambe lekola yo. Ozo ke ne kolela bato ala miso baza ba païen. Ozo ke ne kolela mutu asa na expérience te ya situation na yo. Beme mutu ko comprendre na problème na tango ezaka nzambe. Zaka na présence na yo. A opisi loko zulu. Ako bundelo bien aimé. Ako salela o mokile pesati. Bien aimé présence en nzambe. Mutu azaka na présence en nzambe. Ekolakisa na ndenge nini akotambola. Omona mutu azaka na 3-4 mibali, 5 mibali, via débauche, via impudicité, via mensonge, via péché, mais na présence nzambe bandi ko longolo ko moko. Na te une église na lobby. Mutu soto bandi ko tuna mutu na église. Mutu musa ko babi na sali 15 ans na vie chrétienne. Na sali 18 ans, musa bi na sali 8 ans, musa lobi na sali 7 ans. Mais soto landeli batuana, au moins il y a pas même 2 mois ndabani ko comprendre makamanzana. Matthieu bate elem so ko comprendre on lem nga mama dodo na zo expliquer siko parce que azana kata présence nzambe. Bi minzamba osela biso. Ko luka no makambe belete luka no ka nzambe. Mbongo ya. Banda ekoya. Élévation ekoya na kata présence nzambe. Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pe lipambolango ememakalis kolela te pe komitu nsamati. Bénédiction bazwa na ngambo ekrea ba problème. Ezo senga ba condition. Pesa bana, pesa mama kulutu, pesa musapi, la muka boyo, zongisa me ya nzambe esenga problème. Condition moko ka sanctification. Condition moko ka crainte de Dieu. Biminzamba osala. Biminzamba opesa biso dans sa présence. Mais ceux qui baye koli bazaki na kata présence te baninga ki badinda. Lelo na vie na yo dinda na biloko ebele na vie na parce que ça na présence nzambe te. Biloko ebele eshua makambe ebele simba te parce que ça na kata présence nzambe te. Mais ceux qui na kata présence nzambe atambonga ngo yendenge ni no dinda te. Nzamba otia loboko. A menacer mu pepe wana ukatsa na ngamba. Eshua na makambe ebele parce que luka présence nzambe te. Na eka ko yipso ta mshina bandelani. Ba matia na oto mikolo kangisa kango bandaka ko salela yo moko omona okoma na récite. Dans sa présence. Ba côté ya yo, ba lotaki, ba monaki, ba kendeki na faire, c'est bien bon. Mais ceux qui makambo na zo ebiso to cité, bien mais makambo na pe ko simba te. Zala na présence nzambe. Zala na présence nzambe bien aimé. Nzamba osalela yo. Nzamba ko bundela yo. Nzamba ko pesa yo o nzamba laka yo. Oko faciliter bitumba na yo. Oko réduire to bitumba na bien aimé. Nzamba ebibiso. Alinga biso ka na présence na yo. Alinga biso ka to sa o ya lingi. Alinga ka to sa makambo ya bien aimé nzamba osala biso nzambe apambola biso. Voilà mon nzamba tchaki biso en cœur to partager sa présence. Na linga bien aimé o luka kuluka nzambe makaso kota na kata profondeur o benda biloko mutu ya bien aimé o témoigner ça. Na zo na bande kono so basa désespéré te kuluka mindono te kota ka na présence ensemble. Na zo sabato so ba perdre d'espoir bazo mona ke tongo etana te bien aimé kota na présence ensemble. Na présence ensemble ko réduire to bitumba o ko boma pe moto ane sikezo pela o ko so kimia na motema na pour comprendre que nzamba zazi. Joana autant prière na ebi kenzambo to sambela azana bomo. Vraiment numéro mo sakoli zali wana ko désespéré te soko moni ko binga to zana pona bi na ebi kenzamba wana ausa biso ngolo. O zanza na nzambe o azana bomo a bundela yo na kata makamno pe ko témoigner. Numéro eza wana benga to zana bio elongo to ko soutenir na pe na ebi kenzambe akosela biso. Nzambe apambola biso bumi mitu na biso to peso merci au combination na suka merci pour l'assistance na yo moi maruba muke mekulu esa misa na via mwana moko ngulu pe grâce ya to témoigner ko nzambe na kombo na Yesu Masia amen 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 nzambe apambola biso la chaîne qui vous édifie.